nga wana tokoya na biso toke malembe na yo yebisa biso nanu yo zalaka na peuple mokonzi lo ni olongwa peuple mokonzi te soki na longwa peuple mokonzi de toute façon kolongwa to kolongwa te na longwa pete po muto pe a longola moto azali te parce que peuple mokonzi et salama na Belgique te ba kolo peuple mokonzi mi balé ba na France moko azala na Belgique docteur Alongo, le vieux Alongo, maître Alongo. Depuis la France, on a maître Christian Bola, depuis tout Chomongo, bah fondateur il y a peuple Mokondi. Tant que salami, bah que soit mon vieux, Bokechua Yambo, en tant que leader. Ah Bokechua azali leader il y a peuple Mokondi. Azali fondateur. Il est visionnaire dans côté. Il était. En fait, Bokechua déjà c'est une vitrine dans le bango bandaka là. Ça y est banaka déjà Bokechua. L'homme prudent voit le mal de loin. Il y a papa Ngwanda to limbisaka ye. Pourquoi pas yandanga to limbisa ye? Biso ba oyo to na souci ya mboka to comprendre que vaut mieux to vana to benga ennemi oyo Chilombo. Na kena sima ya corner nanga na soutenir ye et na bengi ba congolais oui. Nazali. Donc yom to sa démarche wana. To aka mi balenga na selezino. La poto mobimba o personne alors personne batu tozo mona na mukili mobimba o ngana c'est les autres ali batu o to benga ki batu boya to soutenir bitumba o parce que Félix Tshisekedi est plus dangereux que Kabila. L'homme prudent voit le mal de loin. Je préfère combattre Kabila 50 fois que combattre Félix une fois. Vous savez pourquoi? Parce que Kabila na simanaya za ila ba dialolophone te ba dialoliste te ba ta sentiment te ba tribaliste ba te ba ene ba te donc na ko combattre Kabila la pete mutako tem la ngal boso te mutako menacer nga de mort te mutako attaquer nga ko panza voiture la na famille nga sa te. L'homme prudent voit le mal de loin. Je suis parmi les rares des combattants. On a si les loups. Donc, la politique n'a jamais regretté la décision. Et d'ailleurs, je suis fier de prendre une telle décision face à Mboka Oyo. Nous sommes observateurs, combattants Oyo, diaspora Nord la biso, comme l'administration, comme la COP, comme la Koulia Mbongo, au Yamaïna plateau, mi baï, ma plateau, comme à Awate par-ci par-là. Beaucoup de combattants parce que à chaque fois attaquer, ils sont au défi, au défendre AFC par 1-23. Mon vrai combattant, on a atikali constaté. Atikali constat na mieux mais corrompu. Azalana Félix. Comment expliquer aux autres que Olingi n'a pas été menacé c'est là qui ose la qui Félix a gagné. L'homme prudent voit le mal de loin. Est-ce que la tienne maille dans mon corps? Non, le bango. Moussou ça combattre. Comment un combattant qui bat la Kinshasa la période à Kabila Félix? Vous faites au combat d'affaires. Que le mariage continue. Mais pas travailler. Comment un combattant est au Rambo la famille Tshisekedi? Bah après ça m'a fait. Boyer puis c'est un homme dans le sort à tête mais mais dans le bango la TV c'est pas que ça polémique était. C'est juste pour la fête sur ba oyo to za voter pour assumer la mission bateau. Position aussi pour la combat. Biso continue de soutenir nanga. Continue on dirait Waïsa commandant, c'est les innotés pour soutenir dans la mouille. Tu as bien ici, tu passes tes alliés vrais. L'homme prudent voit le mal de loin. Combattant, nous sommes dans la vidéo, nous sommes dit. Nous avons parlé de la part Zorona, Francis, nous avons 50 fois. Nous sommes là. Tala ko trahi combien ça la cambo tes avis manière que notre monde va battre parce que tout le monde a bon. Donc on trahi fait combat pe na information mais ça information. Mais na lobby na yo à part deux personnes au lobby les restes c'est babeba. La vidéo on a l'homme na bolo on la mettre Baïna pour l'option. Mettre Baïna na bolo on mais on a la surtout na France Belgique. L'homme prudent voit le mal de loin. Oui, on a vu si vous êtes la vérité. Non, France, donc. Non, on a bandeli. Combattant tout.
ou à ça la vidéo boyebi entre des grands combattants de l'autre télé de la nanga waiza balma collabo boy bango tout oya otsa temi aya ano betolo le solo na ye na tel moment et puis na la TV à tel moment il était traître à sangana mutu boy à son sana mutu. Donc ça dit quelque part bango ne mutu peut pas fragiliser combat le toloba. Mais papa, ceux qui disent que mon avis sont au début, que nous s'afficher la semaine là, c'est une déception. L'homme prudent voit le mal de loin. Non, ça allez, là, continue contre la semaine là, tout, bah, comme ça, combat la coupe na bango, biso to onyo comme to finga ma, yo limo za la vrai, limo za la sincère mais bitumba yango, onyo comme na nenga solo, mais bah nous tous va profiter nango. Tout ça, la action à ma badeni si na bango ba tout ça, mon bericota bericier, makambo ya concert ba fali, makambo ya ba Christophe Seme banani, ba fabrication na ningi, bino bo kunda na sincérité, so ko sali action ba tout le monde ba baluki na sima action bino ko sali ba que je na mo. L'homme prudent voit le mal de loin. Na bandeli. La ligne pour la vérité. C'est Waïza qui parle. La Belgique. La France. La fragilisation. Tous les combattants, sans exception. Et tant sans exception, c'est le bébé là. Oh. Eh. Non, pas de l'amour. Tous les combattants, ça a vu tout. Yo la dangana oyo yebi wana tout. À part Zoro. Les restes, ils ne sont pas vrais. Ok. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour des produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata.
et pas Balibani. Ah ouais, chez Maman Eunice Banz. Ah ouais, non c'est ça. Ils sont en compétence. Bino moko bomoni chez Maman Eunice Banz. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko zala desité boko sepela. Partout, Bokolanda Bisso, Boye, à travers Tolo la vie officielle. La CPLRAMI, étant on a mon arabino, Bosalara déjà, et belé, devant ma poste, Nabino, Yakolanda Kabiso Boye. Souci Nabiso Zalara, Batuso, Kotiawa, Otikala. Souci Nabiso Zalara, Kotiawa. Vraiment, yo pesoira la charge, voilà, on partage ma émission, c'est très important. Voilà, la porte est grandement ouverte pour Nabino Nyoso. Bino Bato, Yotosara Nabino. Abonnez-vous encore massivement. Dans la besoin Nabino, beau s'abonner et belé. Là, on a yamba pour Nabino, Hippo Waiza. Ba combattant son bagi porte ça pour les pour Nabino. Yaka to solo là, Yaka to vanda boy to solo là. La zone ba Waiza za muto yo to bandi pe moi kala. Za muto ya bundi moi trop. Alors les lots un billet pour Nabino to meka solo. Nabi ba déjà vous a déjà belé bozo landa déjà émission Oyo. Merci à vous, merci na réalisation. Il y a Michel Kombe, les professionnels. Sans yo mawatro batro Michel Kombe fubazala na mokilio yo le bana ngoma sana te dimola ko sanganeleki ko kabwana jo matope yo yango wana na yamba nanu Hippo Waiza to solola. Waiza bonjour. Bonjour Papi Gen to le bela vie, ça fait un bail ko le belé to kutani susu to kutani les susu donc temps et permettre à cater ba contre-temps mais nous allons toujours ensemble en tout cas na pe simbote na ba abonné nyonso ya to le bela vie ba mbote na bango on est ensemble ba to ba kozali bako ya kolanda ngamba la liboso nyaza Hippo Waiza ntako ne vunda podia nzinga kiangala na tsundi ouais congolais Congo 100% musingo membulemfu révolutionnaire pas combattant pas résistant mais révolutionnaire yango na eto solo la parce que makambo ya mboka. Merci encore pour l'invitation, merci l'équipe Mumba, merci à Michel, merci à John Matope, merci à Prophète Mboukou, merci à tout le monde, merci personnellement à Yomoko, tout le bel vie Papi Gen de longue date. Merci. Voilà, au moins on est tout bien. Non mais franchement, biso tabato tonyo kami na ba live ya musika, tonyo kami na banda to vanda, na lelo na kuti vraiment bino boza bato il fallait que ba makambo boza na depuis kala place tamo bo style mo kitoko cadre mo propre vraiment na nenge penda mi qu'il ne tambola en tout cas on ba félicitations aux hommes mérité plus que au bayebi que aux hommes mérité o eza bien mais nga za ko mona ya koleka susu koleka oyo eza ya kitoko mais linga susu koleka lisusu ekoya te foya aux hommes mérité yango. Voilà. Comment on bimia obizo ntsefu nini? Ntsapu ne vunda podia nzinga kiangala na tsundi. Wane zali baluvila. Voilà comment on a sika? Ti kombo nanga sika te bandaka bato balanda ngai. Ntsapu ne vunda podia nzinga kiangala na tsundi ezali baluvila. Les Bakongo nous sommes réunis na 3 personnes. Ntsapu mpanzu nzinga. Tous les Bakongo ba na monde entier. De temps na lubinde ngwana ba o tozana bango famille moko bayebi tulokola ba Zoro tulokola ba leader ba Congo Francis Tumona bayebi ki oyo boye ezali ba bokoko na biso baluvila na biso bato basala ba famille na biso donc na pesi juste lignée na ngai arbre généalogique na ngai pona ke ba Congo no sika bazali ba se retrouver ba banane azoloba. Waiza oza moto yo obundi moi trop ngana omona nayebi oyana komba omema ba vibration moi ebele. Merci. Motivation ezalaka nini osala makambo nyonso yo salaka?
Bon, d'abord, motivation dans les qui faire la continuité à combat à Kimbangu. Kimbangu tanga bundaki Kimbangu 1921 tanga ba Kimpoanza Islami Bale Kimpoanza ya politique na Kimpoanza spirituel Kimpoanza ya MPV na Kimpoanza oyo ezalaki ya politique aux indépendance entre guillemets ba midele. Donc nazali moko ya bato oyo bazali destiné na bitumba oyo ya ko continuer à concrétiser ça qui message ya Kimbangu tozali belé. Donc motivation nanga zalaki ngota na moni mboko ekende mabe nazwa ki appel wana na ye na koti lokola batnyo so bakota donc na bandi yango na beach moko Kongo ezala malamu Kongo tika la bomoko Kongo ekende liboso donc motivation nanga e oyo place nyo so wanda ko beta batu elongno wanda ozala wana ezali po ani linga ko se faire remarquer ezali ni non place nyo so babeta batu fona zala wana parce que bane ko senga ko beta batu et ce que zo senga réflexion nazaki wana en fait moi j'ai une casquette un peu complexe sur le kinga milia ba pasteur nazali ou le kinga milia ba voyou nazali ou le kinga milia ya bato yo bana ya classe bana ya ndaku nazali c'est-à-dire moment wana bana ko senga ya ko beta batu na uzala wana parce que senga yo ko beta batu tant que senga réfléchit to réfléchit donc ezala qui te commis la kistatoni non ezala qui circonstance bana ko senga ndengwana sur le to bani combat ekufa to combat ezakaka bien au contraire combat ekoma makaso moto to kuma sukona minduki biso to ndo bunda to na minduki te to kuma minduki elelo ba combattant oyo bazana front bazali lokola ba Selezino ba François Mbuku ba Shumongo ba leader a Mukolo ba greffier international Ares Kazadi bon loba ba kolo ba mais le lot comment na combat oya minduki parce que nous avons compris qu'en face de nous tous ala mutu oya ayoka kaka langage ya minduki ba marche ba manifestation ba courrier ba ni marché donc les combats continuent jusqu'à ce que le Congo sera libéré. Je sais ah mais Waïza yoso ba Congo sera libéré zana ba corner nanga ba rebelle non ce ne sont pas des rebelles ce sont des révolutionnaires. Bah ça la rébellion face à régime Zali légitime. Régime ya Félix Zali illégitime. Donc c'est une révolution conformément à l'article 64 ya constitution ya Congo. Nga wana to ya na biso to ke male na yo. Yebisa biso nanu. Yo zalaka na peuple mokonzi. Lo ni olongwa peuple mokonzi. Soki na longwa peuple mokonzi de toute façon kolongwa te na longwa pete po mutu pe a longola mutu azalite parce que peuple mokonzi et salama na Belgique te ba ko le peuple mokonzi mi balé ba na France moko za na Belgique docteur Alongo le vieux Alongo maître Alongo et puis na France autant na maître Christian Bola na pitu Chomongo ba fondateur ya peuple mokonzi tango salami ba que soit mon vieux Bokechwa Yambo en tant que leader. Bokechwa azali leader ya peuple mokonzi. Azali fondateur. Il est visionnaire dans côté. Il était. Au fait Bokechwa déjà c'est une vitrine dans le bango banda kala ça yebanaka déjà Bokechwa. Aza déjà na Kombo ça yebani déjà. Mais et ko salama na réunion ba combattre salama ka balongola ka Bokechwa na ndeko bazala kana balongola bango na combat. Na même jour maître Alongo pitu Chomongo maître Christian Bola bazuli kanisi ya kosala peuple mokonzi kombo ewute pa ya vient fita vient na biso komana Félix kombo ewuta na livre na ye na kena on a détail te deux jours wana bakei ko mona mena ko Bokechwa Yambo ba proposer yango et nga nazali parmi batu ya liboso to kota na peuple mokonzi avant côté bima na 2014 to sala ba réunion na père tranquille na awa na Paris awa mais na longwa te naza toujours tant que tozali na ba pitu Chomongo tozana ye na asbatona nyoso wana lobi wana donc ba kima na bango batika c'est-à-dire bango ba créer plan na bango ba kende batika plan na bango ndingwa te ba kima te bazati lelo peuple mokonzi comme ya Belgique ezali ya France ezali ba oui ezalaka mais ya peuple mokonzi Belgique na Bokechwa Yambo ezali ndenge baza kuna peuple mokonzi ya France ezalaka
Donc tant que ba fondateur nango bazali na nakati donc peuple mokonzi zali et voilà porta toujours comme il faut ouais peuple mokonzi parce que na porta na sala makambo ebele ya ebele nakati wana donc j'ai essayé quand même de véhiculer les noms de ces mouvements d'une manière très positive. Donc, depuis des années, je suis toujours peuple mokonzi Waiza. Nani tokende maman droit au but na émission na biso. Waiza, position na yo lelo yo. Position où yo zui. Ya kolanda AFCM 23. Omote kozo trahir mboka. Aussi c'est que na lobit. Yo kite. Na Mandela. Très bien. Peut-être continuer à questionner. Non, déjà, dans le trahi mbokate, bien au contraire. Papi Gen, au moni bitumba oyo, to yaka okuta, bayaya, ya basi, ya mibali, baleki, bandeko, nakata bitumba oyo, ba perda mabala na bango bazali, ba commerce, ba vie, mikanda, ba casier judiciaire et beba, et biso ba yo to yo kokota ngo. Tu as craché facilement pour être pour vendre et puis tu prends encore les luxes à le bela toujours et ça là n'habite bien aucune docteur n'unité auto ça là et ça trahison bien au contraire tu allez continuer na idéologie à combattre tu allez kanango ya ko sauver mboka oyo mais lorsque nous avons vu que nous étions déjà essoufflés la résistance est comme qui essoufflée. Et là, quand ça la isate, musique ezongi, ba politicien ba comme koya ko sala mambo ya sala. Et là, quand ça la surtout ko proposer na batete diaspora lemba kibiso. Il faut to ya na mpepe ya sika. No so na nani. Obenga oya ningi tonga so na ya intele ya te. Na Congo kuna opposition quasi inexistante. Entre-temps, tout le monde Félix a s'imposé makasi. Élection en 2023, depuis que les Alamos qui l'élection ça est 8 jours. Moutalo Bayate, ni na Poto, ni na Congo. Et ce qui wanate, Félix a menacé à changer la constitution. A tindi batu na sante nganda, bazu ba résolution, babimi bazo changer la constitution. Moutalo Bazate, ni ba politicien, ni biso ba combattant, parce que force zate. Du coup, on a permis la mystique à forum, on a AFC Bar M23 et Bimikuna et frapper et récupérer comme on a Bukavu. Et ça, que Félix a stoppé. Na rêve le plus fou, il y a comme un perrère. Papi Gen. Et si quand on a cassé si là, biso, et l'eau conseille, parce que si le lot, na combat, oyo totikal, oyo baninga, oyo baboko soutenir nanga. Ils n'ont plus rien à proposer. Bah le loco salaté. Quand on a mon idée, on a bien fait. Maïe les sila qui biso, ma casse sila biso. Corneille Nanga, na les parrains de la révolution, Jean-Marie Rouniga, AFC Bar M23. Bah yé, bah pèse biso force. To comme na bango ennemi moko, Chilombo. Mais attends, est-ce qu'il faut continuer à attaquer Nanga? Ou ya salaka Félix comme awana, ou bien le coup la ngana nanga to comme ennemi moko to bengana na nyoka to mise na ndako après to kovana to solo même c'est non mais mon cordon yo muto sala ki Félix a comme appelé sona na mais Waiza et si to senga déjà et si na senga pardon bolimbisanga parce que papi ken kobo sanate même papa ngwana senga ka pardon na poto papa honoré ngwana sala ka mabena zaïra senga pardon ba to alimbisa et bon pardon ya nanga po ni ba olimbisa ete lisumu ya nanga na lisumu ya papa ngwanda ya nane leki mwindu koleka ya mutu te balo se ya lisumu ya papa ngwanda to limbisaka ye pourquoi pas ya nanga to limbisa ye biso ba oyo to na souci ya mboka to comprendre que vaut mieux to vana to bengana ennemi oyo Chilombo na kena sima ya Corneille nanga na soutenir ye et na bengi ba congolais oui nazali donc yom to sa démarche wa to aka mi balenga na selezino na poto mobimba o personne alors personne batu tozo mona na mukili mobimba oyo ngana selezino to ali batu oyo to benga ki batu boya to soutenir bitumba o parce que Félix Tshisekedi est plus dangereux que Kabila. Je préfère combattre Kabila 50 fois que combattre Félix une fois.
savez pourquoi? Parce que Kabila na simana ya ba dialolophone te, ba dialoliste te, ba ta sentiment te, ba tribaliste ba te, ba ende ba te. Donc na ko combattre Kabila la pete mutako tem na ngal boso te mutako menacer nga de mort te, mutako attaquer nga ko panza voiture ko la famille nga sa te. Mais Félix ça la ennemi. Donc tout le monde est ngwana, ngai na c'est les uno, vous allez deux personnes te mobiliser pour te dire ba congolais tout le monde ba ya ligne ngwana. Merci parce que baleko bayebaki bitumba oyo nga nazala yango, ils ont crié à moi et lelo force tie force na bitumba wana et Félix Alongwa le reste était au vent de ton songo mais famille wana satanique diabolique et le wana siko bao baza kokende kuna bakokutana nini kuna non parce que na Congo makambo ni baomona kuna baomona makambo ezala na Congo bandaka na bazomona organisation baomona mboka oyo échanger baomona mboka ezali sérieux et l'autre moko ya spécial ya grave ya sika baomona kuna te bazokuta juste mboka oyo est-ce que ezalaki na 13 15 40 barrières ya ko nyoko la population ezali lisusu te et sika oyo ezalaki pillage ko bato ezali lisusu te bakuta organisation bakuta bato bazali structuré bazana vision ko bomisa mboka Corneille Nanga ba bisi moi ba Jean-Marie Monika ba Makenga ba Willingo ma tout consort. Ce sont des Congolais. Il n'y a aucun Rwandais parmi eux. Il y a un souci moko que Congo comme et puis comme Kanate, on va tout récupérer. Les lobos za wapi? Les lobos suki wapi? Les lobos va moyer tout ça déjà awa. Donc on va même ouvrir à Toko Zango, ouvrir à déjà contrôler, mais on ne veut pas entrer dans ouvrir parce que le massacre va wazalo na fa DC les Kamakasi. Sur Toko to récupérer ouvrir à l'élo, nous sommes là pourquoi c'est pas un Congolais mais ba kufa. Le tozali na territoire na quelques kilomètres na Maniema. Tozali na Katanga, tozali na Kinshasa. Tozali na Congo central. Est-ce que tozali à Rwanda? Tozali tozali na Kinshasa, tozali na Congo central, tozali na Katanga, tozali na Maniema, tozali na Kisangani. Nalobi ya Waiza. Est-ce que démarche oyo pona yo zomona est-ce que démarche oyo eko aboutir? C'est vrai que bozi bomboko zolo bawana. Et puis bopesa ba promesse. Mais il est là suite mon côté. Banda botelemi. AFC Bar invité sa promesse de mon côté. Jamais. C'est mon toka janvier tozanakin. Non, jamais. Tu connais le matin. Ils avaient des soucis à Batoualinga qui bon non, bon là qui les 30 jours vont refléter dans Kinshasa. Il n'y a eu aucun communiqué officiel. Il y a AFC Bar invité et l'OBA qui les 30 jours à la Kinshasa. Non, ce sont des responsables. Bah quoi pour le Makamto le rôle à Félix au bien que Makambo peut-être bataille sur la route non. Agenda il y a AFC Bar 123 et ça n'a pas beaucoup à produire les alliés la stratégie beaucoup militaire n'a pas de défense de rôle bango até. Jamais batikala pour le bac ba konzetka ba kino telle date aux à la place de telle date non. On est allé souci à population et il n'a qui le 30 juin. Tous à classe mais en plus de là que tout comment parce que Félix ça n'a rien au côté ni tété demande ya américain qui va là que non vous ne voyez pas que beaucoup qu'on résout bien makambo na ko solo là qui boke ne kana mindo qui botsana na sito va na to solo là on est Félix ça na ko senga la américain et to yokaki juste pour la ça que na bateau bazalo baki AFC Bar M23 et zo ya pour na bomba congolais pour la balkanisation s'il faut si c'était le cas ton va to yoka mututé ton va to avancer mais le qu'on a AFC Bar M23 allait pour protéger Congo à la Bomoko pour éviter pour ça il y a Félix il y a balkaniser Congo parce que c'est ça le souci de Félix parce que tant que nous avons battu pour couper le système bancaire pendant 9 mois ça nous a poussé au bout pour avoir ça la balkanisation pour le bakena ça kabino nini bazana ba Rwanda tala ba Kabuli Congo mais le qu'on a AFC Bar M23 et les objectifs moko libérer le Congo en son intégralité, donc tout entier, le Congo tout entier à la libérer. Voilà pourquoi Balkazio ça la maté. Donc, objectif est d'aller Congo à la bombe contre trahison, on a été bien au contraire. Papi Ken Bitumbao, tu coach tu perds de Maramébé. Dans le baron, dans le plateau, nous sommes Papi Ken. Nous avons Congo.
un vrai Congo azalaka jamais traître. Nga naza mutu oyo parmi bato oyo a perdre ma famille na ye direct bitumba oyo. Bato bapeda mabala baza na poto na combat oyo. Bato bakota ba prison. Bato baza na ba problème bapeda ba mongo ba kasi serebe ba. Alinga na ye na vandi kaka boye. Obi combien de ba vie ba bana bitumba oyo ba ya katso ba otala na musika. Na ba méchant ba mebele bele ba fils ça ba na mo. Maintenant nga lelo waiza na ya kaka bona j'étais en pâture ba bitumba ba vie ona ba maman ona ba yaya wana. Non. Toye awa to sala makambo. Il faut que tu continues en haut et que la famille Tshisekedi qui dégage et puis qu'on condamne bango soit que tu as bango na prison soit dans le cimetière soit en exil. Trois chefs on a que cette famille satanique diabolique et qu'on a le monsieur exact. C'est ça le but de la zone. Basa elaka mutu choité ba ponela pe mutu nzela ko kendete. Je crois que oza mature. De besoin décision na yo mais est-ce que décision na yo wana na kati na yo moko milobela ko ni oza décision malamu. Papi Ken s'il faut qu'on reprenne des décisions aux 50 millions de fois face à la caméra dans le bango, ceux qui Congo se retrouver dans la situation ya boye et que na 50 fois dans zonga na mukili dès que Congo écoute le président le Paul Félix n'a pas toujours la même décision. Donc, nous sommes très à l'aise que jamais, alors jamais, nous avons regretté. Même ceux qui l'ont dit, oh, on a causé les coquilles samité, nous avons regretté dans ma décision. Parce que je sais qu'au fond de moi, la décision pour ça, que pour moi, c'est la malade et que les Congolais vont se retrouver. Même les gens qui vont se retrouver, même ceux qui ont joué un quartier, parce que nous avons tapé dans le qu'on a un quartier. Jamais il y a même 50, même 0,0001 centime à Bitumba. Jamais. Je suis parmi les rares des combattants. On a tiré le loup. Donc, la politique à la case, jamais pour regretter la décision. Et d'ailleurs, je suis fier de prendre une telle décision face à Mboka Oyo. Nous sommes observateurs, les combattants Oyo, diaspora, nous sommes la biso, comme administration, kota na bakop. Bakoma kolia mbongo okoyamba na plateau mi ba na plateau kaka awate par-ci par-là bongo na mo ba combattant parce que aza ko attaquer biso to défi to défendre AFC bar 1-23 comme ba mon vrai combattant ye wana atikali constater na biso na mais corrompu azala na Félix. Comment expliquer aux autres baké olingi ndanga te menace zo c'est là qui ose la qui Félix akende. Maintenant, je ne sais pas si vous avez la waïsa, je ne sais pas si vous avez la faïba, il y a un TV sur les cas. Ce sont des manipulateurs. Mais ils vont manipuler, on a besoin d'assumer. Jamais, la décision où il y a ma langue, il y a qu'on défendre ma belle d'une manière, il y a Mindoki, parce que c'est la seule solution, c'est la seule option où Félix a tiré de son face. Diaspora Yambi AFC M23 ndeni. Est-ce que Bayambi bino malam? Au début, c'était difficile parce que biso ba oyo to fingaka to telemlaka AFC, telemlaka M23. Oui. Ba Rwandais, oui. C'est tout à fait normal. Les lots au début, bah on comprend même au début j'avais du mal. Mais Félix Lokat qu'il a choisi na moni naza na posa ya mai bayelinga koto pétrole koto mai ya salité Félix pétrole M23 mai ya salité na la posa omela mai na omela nini na omela pétrole té na yebi ko eza salité mais na omela. Donc au début c'était très difficile mais tant que coach na masolo tu ko solo na na la chance ya kutana mutu ko la Jean-Marie Moninga ko solo na ye to kutana physiquement te ko solo na téléphone na obenga na ye na famille na ye. Mais Jean-Marie Moninga ou mana yebi au Rwandais. On a été dans le Rwandais comme on est Moninga boy. Ngai na telema na mobilisa na beta batu na Congo wana. Mais tant on a continué, d'ailleurs comment on a découvert la réalité. C'est vrai. Nous avons la ngai à comprendre la réalité parce qu'il y a ça dans le côté du Sozalaki. Dans la suite des formations du Sozalaki. Réalité à ma camona na Jean-Marie. Papi quel Moni mama Congo, auto yokaka, auto monaka, na réalité.
Mais nous, Bundawa, Rwandais. Mais le long, on changer, mbala moko, Rwandais, le ça dit, la nationalité. Parce que tu comprends les manipulations. Tu sais pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas venir parler que du Rwanda. Au moment où les problèmes du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Nous avons ce Ouganda. Surtout d'ailleurs, comment on a dit, pourquoi dans le Blacard, Rwanda, on a Ouganda? Et pourtant, l'Ouganda fait pire que le Rwanda dans le Congo. D'ailleurs, comprendre qu'un régime à Congo, le Congo, on a manipulé. Il ne faut pas dire que le Rwanda nous matin, le Rwanda tue, Kagame. Plus une Rwanda. Famille qui sait qu'elle n'a pas masse, elle n'a pas pillé, elle a lié à Congo calmement. Tant que le Congo, pour le Congo, ils ont un Rwanda. Ce qui pour le Rwanda, mais pour y Rwanda. Famille qui sait qu'elle peut s'enrichir, Rwanda Zate. Pour ça, avantage à Congo, Rwanda Zate. Mais les Camerounais m'appellent Rwanda Mtazo Pixa. Tant que vous comprenez une manipulation, dans le but que les Rwanda Zali c'est si Rwanda Zali Makaboui, belé, ma mort est belé de millions de Congolais, il faut que la justice est établie pour la situation du Congo, où le Rwanda doit répondre. Si nous il y a eu des millions de morts. Mais tu parles une chose avec son contraire. Non, on a compris que vous allez foutre et vous allez un dossier belé Nations Unies, rapport dans le accuser Rwanda. Donc il faut qu'une justice soit établie pour que Toyeba qui est qui dans Makambo. Mais par contre, il y a un mot comme l'angaï et les mailles de manipulation dans l'ongla n'a pas lavé Félix n'a pas longtemps Kagame. Kagame ce cas où on va congolais. Ce cas où piller congolais Congo, c'est pour l'avantage, les avantages des Rwandais. Kagame yibaka, abomaka, apiaka. Ce cas où ça la nyonso na Congo pour nani, pour aller ça va Rwandais, pas pour ça Rwanda. Alors en contrepartie, oya biso ba ça la pour na Congo. C'est ça le vrai problème. Qu'on pointe Rwanda, c'est bien, c'est pas mauvais. Qu'on le baque Kagame Azali criminel, c'est bien. Il faut le continuer. Mais à contrepartie, ni Boza Kosala n'a pas dirigé la Guinée, est-ce que le peuple est quand même exigeant face à la Miyibi? Est-ce qu'il faut continuer à pointer que le mal du Congo, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est la France? Au moment où on face à la mission, tout le bateau. Bazako, il va ciel ouvert, un individu a eu 450 millions de dollars. Bon, le bannière préféré, ça dit que non, vous jetez en pâture un père de famille. Est-ce qu'il faut continuer à pointer Rwanda? Les places ont dit que non. Nous allons continuer à combattre, il y a pointer Rwanda, pointer Kagame. La vraie cible, ce sont les autorités congolaises. Il y a beaucoup de gens qui ont Rwanda, il y a Kagame, il y a Museveni, Natsa parce que pour Rwanda, Ouganda, pied dans le Congo, ça la Congolais. La France, les États-Unis, tout pour piller le Congo, c'est en connivence avec les Congolais, avec les autorités congolaises. Donc si je vais attaquer, ce sont les autorités congolaises et non les Rwandais, non les Ougandais. Manipulation. Nous avons soutenu Rwanda, Aboma Congo sans le laisser. Mais les lots, tous sur la boue. Qu'est-ce qu'ils font ces dirigeants pour la Congo? Donc, ce discours, Rwanda, Kagame, ça sont des discours pour la manipuler. Nous devons attaquer la vraie cible. La vraie cible, c'est Félix Tshisekedi et sa famille. C'est ça. Dans le bien, prophétie de Robima. Pour la corner, na bro gérer on den corner na okufa azokufa na fin du mois corner na boy ba professionnel bino bro gérer on den non mais ça va aventure comment corner na okufa au moment batama be ba osala makasa ba profiter na la profiter et ça on va kutana ba okufa tena ngazana et l'on y pense convaincre yo réellement et l'on y pense sala ki yo penda que non yo ola nanzela wana.
papi ken eloko esalaki ngai ke nala na nzela ntango nasilaki mayele papi ken ngai na sacrifia vie na nga na komba oyo contrairement bakasanga na mwana poto ya kala te nga na mwana poto ya kala mingi te oui plus de 10 ans déjà na poto mais nakokai mpe komene vie na nga na ndenge mosusu mais ntango nayo komona nakoti na bitumba oyo avec beaucoup de sincérité. Papi Ken, je suis parmi la combat. S'il y a 3 combattants sincères, on va avoir vrai dans le combat où on va dans la carte. On a lié dans 0,0001 centime dans le combat. Maintenant, on a dit, il y a solo, mais il y a d'autres combattants. Comme ici, combat cop na bango, balia kawana, comme vivre à wana, kotonga bandaku. Ce qui fait que en face de Bisso, Félix Alengatika la libéré l'empereur. Combat awa, boyoka des athées, qui mieux athées. Baye le langue silaki, surtout élection à 2023. Quand Félix a cessé l'élection pendant 8 jours, dans le monde diaspora, Kinshasa, Félix a contrôlé Batounyonso dans les laka. Mais tant on a moni AFC Bar 123 TLMI et frappé et stoppé le Moli Félix, d'ailleurs qu'on a soufflé. Bref, souffle on a soit qui tous les combattants au Yebi, Baza Batananga, tout. Combattants n'y sont au Yebi na pour 3 ans à Félix, parce que les combattants sont à Félix. Ils ont attaqué parce qu'il y a ligne comme t'es passé dans la Félix. Aux Alana, Baroutana, Barou, Yabaron, Batato, Bata Félix. Ah bon? Ngabassi n'a pas pu monsieur ça. Ah, so Yamba, Tala. Ah bon, ma belle, ça. Est-ce que tu as une possession? On a un combat Oyoyo. 2 personnes. Zoro, na leader à Bakongo, Francis Matumona, ou Etikali, n'a la confiance de Baronta à 80%. Ah bon? Baron tout. Combattant nous suivre ça la vidéo. Oh, on t'a télé. Ce moment quand médical a ligne à contenir un gars lié meilleur de sa n'importe lequel. C'est un homme. À part 2 personnes yotangi. À part 2 personnes. Les restes wana. Oh bah oh lolo, oh bah boyananga. Soit disant bah vrai combattant. Des kaka. Francis Matumona na zoro bilé. Oh bah vrai. Oh ngana yibi. Je sais de quoi je parle. Mais les restes, les restes, tout, dans le monde entier. Babeba. Sans exception, nous tout. Oh, mais c'est bon, grand combattant. Tout. Oh! Tout le la vie. Dans le bango, bango tout. Non, tu as la oh, tu as la moutouana. C'est un corrompu. Balia Bala. Est-ce que nous sommes combattants, c'est-à-dire à part 2 wana. Est-ce que la tienne est dans mon corps? Non, le bango. Nous sommes combattants. Comment les combattants qui balent la Kinshasa la période à Kabila Félix? On fait au combattant Félix. Que le mariage continue. Mais pas éviter. Comment les combattants ils ont bon la famille Tshisekedi? Bappé ça m'a fait. Boya bisé ngam na biso ka tete mais. Donc, dans la TV, c'est pas que ça polémique. C'est juste pour la faire, tu vas assumer la mission à bateau. Position aussi pour le combat. Nous sommes soutenir Nanga. On dirait que c'est les innotés pour soutenir Nanga. Tu as bien ici parce que tu as livré. Le reste, on a combattant nous sommes pas ça la vidéo bino boyebi na zolo ba yango na pa de la part Zoro na Francis Matumba bali yango 50 fois nous sommes balia là tala ko trahi combien ça la ka mbongo te za di manière que notre mbongo va battre parce que tout le monde a pas mbongo ko trahi fait combat pe na ba information mais ça ba information mais na lobby na yo à part 2 personnes au lobby, les restes c'est Babeba. La vidéo, on a même on la mettre Baïna pour l'option. Mettre Baïna la pour mais
on a surtout la France, Belgique, Oui, on a mis sur ce qu'on a vérité. France, donc. Non, on a bandé. Combattant tout. On a ça la vidéo, vous voyez, entre des grands combattants, les autres, les Mélandanga, Waïza, Balma, Kolabo, Boy, Bango, tout. On a ça témi. Aya, on a mis tout le solo naïe, à tel moment, et puis on a la TV. À tel moment, il était traître. À Sanana Moutouboy. À Zongsana Moutouboy. Donc ça dit quelque part, Bango ne Moutouboy va fragiliser le combat, les Otoloba. Mais papa, ceux qui disent que mon avis sont au début, que nous s'afficher la semaine là. Et ça déception. Et ça déception, papi gueule. Tant que nous avons un solo, nous avons ma famille a risqué. Nous avons sincère dans ma caméra, mais nous avons profité de la sincérité de la combat dans le non, ça allait, nous continuons contre la semaine. Comme ça, combat pour la COP, nous avons biso to onyo kama to finga ma yo limo za la vrai limo za la sincère na bitumba yango onyo comme na nenga solo mais ba tous va profiter nango to ça la action ama ba denile si na ba mo ba to ça mo be rikotia vérité ba kamu ya concert ba fali makamu ya ba Christophe Oseme banani ba fabrication na ningi bino mo funda la sincérité. Si vous savez action, tout le monde va parler qui n'a pas action, mais vous savez que je l'ai remonté. Il y a tout ça à comprendre. Très bien. Vous risquez les camots. Récupération, quoi. Récupération, vous risquez les camots. Vous avez ma famille combien en danger. Maman a la même église. Par contre, on a belé. Mais pas tout le sous. Ah non, bah combattant, bah là, ça va pour la bataille soit. Action a vu combien de batailles soit. Bah qui n'a si marron les langues, mais bino bateau va souffrir nango. Vous avez un danger. Vous avez la banque parce que n'a un bon. Tu n'as pas besoin de bon. Attends, non, bah ouais, tu n'as pas regretté bon. N'a pas regretté que j'étais sincère ou je suis sincère. L'habitant va nous soit profiter nango. De l'élo, n'a continué le même combat, mais d'une manière armée. Surtout France et Belgique, ne ba bomi combat. Na bandeli. Na linga pour la vérité. C'est Waïza qui part. Na bina yo Belgique. La France. La fragilisation. Tous les combattants sans exception. Et tant sans exception c'est le bébé là. Oh. Eh. Non pas de l'amour. Tous les combattants ça a vu tout. Yo la dangana oyo yebi wana tout. À part Zoro, na leader à Bakongo Francis Matoumona. Les restes, ils ne sont pas vrais. Ok, merci. Tu le dis na biso. Parce que la biso to zali sincère na bitumba otoye, to soutenir nanga. Oh, bon ba boko ba to boité, ton dimi, mais Félix a mwana. Voilà. Waïza. Balinga pe ba kei yoso qui était pas ni. Et même ba konti kuna ba benga ka ta kuna kende. Okende. Na ko kende na ngo ngawe singe na kende. Bon so si na kende na songe ba paye bipete ba ba pete. Tant so pe na kende na songa ki. Mais na biska ni ba ozela ngai. Et na biska ba ozela ngai otona. Non que le moment opportun tant que c'est na kende. De toute façon, même si on a accueilli physiquement spirituellement ça déjà pour nous. Et nous avons déjà na bango. Même père lobby, quand on peut-être que non, quand on est là na Kinshasa ou ils ont na poto. Et beaucoup de monde na bango lelo ba pa yo kanga. Beaucoup peut-être que non Félix accueilli pensako le Congo peut être libérango AFC Bac 123 sous contrôle ya mboka. Mais ouais ça la kana pota ça la ba mission. Parce que bitumba na ba ezali te ya poste, bitumba na ezali à quelque chose. Tant que ba Congo ba za ko se retrouver ngai ko. Donc, nous avons déjà pris le premier salaire, nous avons le deuxième salaire. Nous avons fait un nous avons fait un salaire, nous avons fait un peut-être que le cas de fait, que Stopa qui Félix a changé la constitution, c'était déjà le plus grand salaire de Foutenga. Deuxième salaire, nous avons fait un soit que Bombaye, soit que continuer l'exil, c'est le deuxième salaire. Pour l'Okendekuna, tant que pour aussi ça n'a biso micro bien fulando yamba pour na zama makamoko boye les deux zaki
pona okende kuna ezosenga nini ezosenga saliso moto akie kuna bazotia balar tondeni eleka ndeni non bapesa mbongo ndeni yaloka moto ake na kindu bazocorrompre bato bakende boza kocorrompre bato mpo bakóma bato na bino bacorrompre neti nani. Parlons de ça, Papi, qui est dans le Sangha, il y a autant de bateaux. Mais il y a qui mon frère, toujours un moment, imbattable. Dans l'année de 1800, les gars, toujours un moment, il va proposer qui est 50 000 euros. Attends, il va prendre à 2-3 personnes. Il y a YouTube, il y a moi, si je suis en train de monter, on a éviter ma carrière, sous une émission, il va pas là, qui va yokaki, qui va plus que 50 000 $ par an. C'est faux. C'est faux ndeni na bon akokosa na TV. Imbattable tu vas bon sola ba vérité. Oh bon akokosa na TV ata yo. Tu vas bon makosi. Akosa ndeni. Non d'après ça qui est 50 000. C'est faux et archi faux. Déjà ba repère ça tu vas bon 50 000 pas ça là à ça là qui nini à ça là nini pour la psy. Ça là. Non le bango il y a 2 personnes là-bas combattants. Là-bas on a combattants. 2 personnes. Oyoyo, basolo la na niveau le plus élevé à HC Bar M23, on a lancé les unes. La mission 2, on a lancé les unes. Le niveau le plus, mon hiérarchie, elle collée à ce qu'il y a le sommet des sommets. On va t'aider à avoir des Congolais, les sommets des sommets. Bon, muta okosa rande wala okosa mo. Ya kosi yo, mais wana imbattable, ils ont bloqué on a beti kosa leka. Ya lokuta, ba pesa chuma pour 50 000 pas ça non. Ah non. Non, c'est faux. Ceux qui sont après ça ba prévoir na câble 500 €. Ah bah oui, mais c'est faux. Ah Olanda biso oyoka. Ah Olanda biso oyoka. Voilà. OK. Condamnation à Kabila, tout ce qu'on a biso. Ouais, condamnation Kabila. Et puis annoncer que ndé nazoyoka, je sais pas na landi mo boté na oka kino alobi ki azo na Kinshasa et tout. Condamnation Kabila, ceux qui basera qui un élément moko convaincant, ba ba preuve moko tangible que Kabila c'est là que azo ce qui boye, ba condamner. Donc ouais, c'est la justice qui élève une nation. Ce basera na élément, ba preuve tangible, palpable, convaincante qui prouve aux gens qui inculpé Kabila. On a un côté de la justice. Mais il y a forme où il y a bango ya makiona et ya mabalokuta et puis ils ont monté la preuve est Kabila tambola partout avec la France avec l'Angola la Kenya partout on est allé battre ba osala mais to se peli nango parce que lobby tant ba ko condamner Félix ba ben bango tribalisme était c'est lelo il y a bango ba lui tribalisme abolinga ba soyalité on va condamner Kabila mais lobby tant qu'on va condamner Félix à mort parce que lui il sera condamné à mort et qu'on sera exécuté. Balo batte que balinga balu batte parce que le comment quand on a soit attaqué Félix Muluba bani quand on se balu balu wala papi sadiko masa ngai commanda batuntu on a balinga balu batte pourtant on a balu ba bibi kapinga ba bibele ba pero ba nani balu ba papi sadiko balu ba masa ngai tout on a ba. Oui, on doit retenir une émission de Bissau. On a dit qu'on va retenir les Congo restera indivisible. Aimons les Congo. Tout le monde de la Congo n'a pas sauvé. Tout profiter de la faiblesse, il y a Congo pour tout gagner dans tout cela. Tout le Congo n'a pas sauvé. Yo za la presse on a bengi débat moko boza après. Yo yedinga ngana linga mutaba débat. Et d'ailleurs, on a profité de ce moment où quand même on a le besoin à ce que position n'a rien à contre un papi qui a une bien à lobby sur lobby. Merci beaucoup Aïssa. Le boss Kezani. On a fait ça avec mon moteur. Vas-y. On a fait ça bande konanga tout balanda kingai bande konanga poto na poto nana lutula ba Nelly Mosei full option ba Françoise Elembe ba bébé Mouchinga ba li passe à Yolande en tout cas ba ne nyonso oyo ba bimibungu ba collègue nanga ya musala ba continua biso ya AFC Bar M23 les parrains de la révolution Jacques Muniga Corneille Nanga Mokordon Motenayo Bertrand Bissimo Mokordon Motenayo le collègue Wilimoma
c'est les uno, maman Chacha, papa François, papa Camille, maman Monique, maman Mimi Moyo, maman Betty, tous allez belé révolutionnaire, Adam, tout nyonso balingaka Congo, na souci Congo télé, maman Père de Londres, biso nyonso tous allons toujours au moko et to continuer à combattre pour sauver Congo. Aimons nous vivants, aimons le Congo. Quand on a combat côté, quand il y a des côté pour le boss poste, pour le boss se retrouver dans le Bongo. Conséquence à Bitumao, il y a trahi ma belle et ça a plus de 4 générations pour trahir Bitumba. Voilà pourquoi tout ça c'est sincère à Bitumao et je suis vrai. Merci. Bijou Tsa Sambo Tenayo, qui est dans le monde Tenayo, Judith Gouma, la grande combattante, greffier international. Leader à Mokolo. Leader à Mokolo. Vieux François beaucoup, merci. Merci à tout le monde. Voilà, merci Nabande Konyo Sobolandi Biso Zaraki, Ipo Aïsa. Now c'est la payo. Hein? Now c'est la yo. Aïsa, merci. Merci Papi Guel. Tout le bel vie. Merci Michel Kombe. Allez, bye bye. Toujours vie. Vie à moi. Tu as pleuré ça qui est 25 kilos. Tu de la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on a orphelinat. Tout le petit cabinet, tout le petit qui est là, on a soit orphelin. Toujours tout le bel vie, on a chose à vie à battre. Toujours le bel toujours vie. Petit bateau bimisa, on va plat. Soso kita, soso akate kita. Les gars, le de la vie, toujours en forme. Na wotu na mwa 2000 tu na ba osimika mikolo koza ne mama mimi na mama mbote papa na ngai ngai na ngai nde fatigué na yaki pe pona sala mwa action ndenge ezalaka. Alors awa eleka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola
babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni volonté ndenge wana bazotanga mpe na bato boni volonté moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana kolitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosi ke na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato et soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombipe na façon ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe esengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala oyo bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait payer. Tiens moi, tu pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filina na bino epuis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association epuis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vi bato baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticipe na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci mpe komona bino mpe koyamba bino na nkombo na Yesu. Amen. Ozali azali te mpona molingo wana kolakisa yango te nakoma na esika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu
bamusi bapara balingi na bana bazali kotika mboka leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande nasali siko nasali 31 na mshahara ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyi kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye otala te batiki bandako ebele ta baye pana to eza misie moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ta mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana zolo baye 5 zolo baye te nazaki lokate na bizana sikoyo opesinga mosala luka mpe place bayango kovanda na bana balokatere bo na kokatela kolopa mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko mende tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobali alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso bie efana asombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofengelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesi ngai ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati oto mawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge bon na bana yebi so mabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata moro yo boti elolo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzami mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakawati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monete apesinga mpe bagi monete félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota
Ba difficulté nyeza oyo bokutana nango. Difficulté makasi. Parce que ba tumsu balanda biso bazana besoin peut tamsusu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté. Omoni ke bajabatu. Mwana zaina kati na ndako. Soko bali se kaka bo. Mayere te nini te. Ah koma na. Ntutu. Kosa nanga batanga. Difficulté siko zali kota kotanga koko. Tanga. Kolia oyo mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko ya losa ya tiki. Bazuri. Kasi ekole. Bon, papa moko asa kufa pe. Na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoka kopesa yote asinda arete. Mama luka ata awa bebana tangisa bana. Ona koko nazana ekole. Sina bena zwa bana tangisa bango. Kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo. So tangisa bana wana na bana Nzamba kutia maboko. Nde na pungulu place moko ya ekole na tangisa bango. Sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te. Na ruwaka place wana. Wa professeur kwa futama. Enseignant kwa futama. Nde kitena yangu kasi kote wana. OK. Na futa ndako na après de moi. Na luka kesho ba enseignant po bazwa ta mamoke. Kote wana tuka papa ekisanga tikite kama kasi kote. Ko bana batanga akako. Nazali kote asia ba misinga pona nini ngongo zake. Niko pe asali makasa nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako. Basota. Sande si lukambo kufuta. Sande si lukaba sini. Ndi tikite makasi wana kana. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci, vraiment Nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamite ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musala biso yango. On est sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso azana ngo. Eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Moni bano nyoso munyo oyo bana na yite. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to ki peut te pesa bana mbote. En tout cas merci. Nzamba pambola on a si to leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga ba lekaka awa à travers ba monde senga penga penalika. Merci. Voilà donc na assure les appels exemple à suivre batu misupe na si ba Rolanda biso ko pe ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur ta diaspora mutema bango tout sama ba ko benga biso et puis to ko mema bango ava ni basu ke zani na pote sisi ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino bandeka bino bazana ba activité sonda bazo songa bango bo songa pe mboka na bino ndenge centre de charia bado liba kama pe na mboka bino soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma kuna wengine right les soucis na gaza kalelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natangama moke na bala na sa mariage lokola Nzambe akabula kibisinga na bino Nzambe nasala miso Nzambe pe andimi na wasala na kolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te bafilme te bakoma pe batu po bakokosenga mboka na biso. Amen. Kolelo soko bakomi pe batu baokalisa bino eza mona Kongo baokalisa bino nakolaka na centre so nakola centre nasalisa pe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga pe bango nde nazalaka na susi nalelaka bino mpona Nzambe eza nasunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga pe bango po bakoma bato eza histoire kati na bango. Amen. En tout cas, napesi merci mingi na bino ezwamba na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kame molinga boye tovanda so ato sola lisusu merci wana ta msu eza su plus lisusu tanga bandaki mosala za jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarte bango sekele makambo ebele ya vie yango oyo secret
il y a makambo belé, il y a réussite, il y a protection, il y a makambo belé la vie. Donc, l'ipamboli baluka. Voilà. Bénédiction baluka ba croisa na bokote. Maman, merci beaucoup pour cette relais là aussi. Merci beaucoup. Maman. Voilà, merci. Merci beaucoup, maman. Voilà, elle est rendue. Merci beaucoup. Voilà, awa bazo sambela. Obuvunuka. Amen. Maman. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngaye pe kotala bino ndenge batu musubaka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo za. Oui, bisouté. Bon melia. Ah, les grandes ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. OK, merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci mon beaucoup. Nani mswali ngaloba. Yaka.
Bonjour. Yo comment Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup, nzamba pambola bien bato bino me akoleka. Nzamba pambola bango bakse bango akoleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean Maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça kasi. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi alo bazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment on nani? Lina. Hein? Lina. Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mbula combien? Où me hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais yo, son ça va n'ingate Lina. Osonaka. Koson ça va n'ingate ko Lina. Obunda rappel. Hein? Faut ni obunda Lina. Obunda Lina. Ko bunda tena baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamnene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi Lina obi, websa nzambe, jour koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda ota na bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas Merci. Merci. Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.